Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bolamuka. Mboto mabota mabino mbote na bandeko nyonso bolandaka biso awa na République démocratique ya Congo. Poninite mbote na bino nyonso bandeko boyebi bongo kolanda biso na libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo Bolamuka yei o mabota mabino na ntina be moko to meseni koloba ya kozongisa bongo conscience ya moindo na nzoto ya moindo utamwa ntango moindo aze kotambola na kozanga bongo conscience yango moindo alali na fulu alei na fulu yango soko baloposo mosusu bakolia ngulu bakotindela moindo makoso soko baloposo mosusu bakolia nzoto ya dendo bakotindela obisuka lelo balatisi yo na bosoto na bango sous-vêtement ya tombola ya bato yo yebite moindo mobola ya yambo nzoka nde ye afandi na mabele ye tonda nkita tala ntina ya kimpavita telemelaki na 1704 talantina Fumukimbangu aelaki na 1921 talantina nesongia nzila Mfumukusu kia munzala mpanda na Angola président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine a telemeli na eleko iye matondo tokolikia to yambi mituna na bino mwa mingi to yambi pe ba iki na bino tolobaka bosilika kate makambo yebolandaka yango sans tendance et sans parti pris lisanga ya futuka mfana pambu vidila nesongia nzila Mfumukusu kia munzala mpanda na Angola manaka Baindo Bolamuka ezebe koluka bolamu ya Baindo tumeseni koloba soko eze kolia komela bino bokenda bolia pe bomela kasi soko eze tumba ya lobiko aloposo moindo biso lisanga ya futuka mfana pambu vidila toko teleme pe toko bunda etumba ena lelo to sepelaki lisusu sima ya komona ba feti ye salaki na Baindo lokola fin du monde tolobela bino bandeko toto kabola lisusu makanisi na manaka ye Botau iye zingeli loposo moindo Botau iye zingeli loposo moindo tomeseni koloba soko réellement tozeba conscient tokomona bozoba tokomona bolema tokomona Botau boyauli ye zingeli loposo moindo njonga njinga na biso kasi lokola toze bongo ba inconscient lokola toze bongo ba ebaze ko tambola tena kozala na makanisi na bango elongo yango to tikalaka te komona Botau bozoba yezingelaka loposo moindo to uti komona mokolo ya lobi koleka ezalaki 1er janvier ya 2017 yetokoti bato basusu babomba misolo basala bamakelemba bato misusu basala soko ba opération babenga opération manfu basusu basala opération bosana basusu basala opération mokolo yango bato yonso ena basangana basangisaka misolo 364 jours ya mobu po basilisa yango mokolo moko ya suka to 365e jour ya mobu ezena bato mosusu na opération bosana batiaka soko 200 francs babanda yango kobanda soko le 10 janvier ya 2016
chaque jour bakotiaka 200 francs po babimisa misolo bakobimisa na suka ya mbula na kolandela calendrier romaine tokolikia neteni wana mwa bososo ezali po biso bavutuka to baindo tozena ya biso manaka iye tokosalelaka si lokola lelo tokolobela botawu ezingeli loposo moindo tosimbi na ino calendrier romaine iye baindo baze kosalela lelo oyo euti kokotisa biso soit disons na ane ya sika bato bakobimisa misolo soko bakosomba loso basak soko bakarton ya soso soko babidon ya mafuta bakaboli po balekisela mokolo ya le premier kobanda le 26 le 27 teto koma le premier zando ezalaki na esika ya kotia lokolo te gambela marché ya liberté wenze ya matadi kibala wenze ya selembao presque bamarché nyonso ya République démocratique ya Congo inondé non seulement Kinshasa mais tolobi bien République démocratique ya Congo poninité Afrique noire en général bato po ya bango le 1er janvier c'est lokola fin du monde mbongo yonso donc mobu mobimba akokangisa bana photo te po ya kokangisa bango photo le 1er janvier akolatisa bana te po ya kolatisa bana be le 1er janvier akoleisa bana te po bana baya kolia le 1er janvier toyebi te mokolo yango baparent babosanaka ke babokolaka bana toyebi te mokolo yango baparent bapesaka indépendance na bana po eze mokolo mbula ya sika ebandi toyebi te bayoyo baze na miso ya komona lobi eleki biso totambolaki bana ya Kinshasa bana ya République démocratique ya Congo batambolaki à moitié ni ndambo bolumbu ba hôtel plein soko bato basalaka 2 heures du temps na hôtel bakitisaki ngonga ekomaki 1 heure du temps po falaki ba hôtel esala pe misolo po biso baindo to bongolaka be sens propre ya makambo soko na bisika mosusu hôtel eze esika lié à repos pona ba passager et pas ya biso ezende ndako ya ekobo lobi le premier bakuzu ezalaki plein bandako esila te tondi ba sentinelle basalaki misolo mpo eze mbula ya sika bato fo basepele oze na mino buka mikwa kasi ne conscience ya moindo moboti akei zando akei kosombela mwana na ye elamba osoko atomboli lokolo sous vêtement emonani mpo eze développement po eze évolution lokola to imitaka loposo pembe lokola to yamba ya bango bonzambe bana fo balata lokola loposo pembe bana ifo balata lokola ba évoluer lokola bato baze développer lobi ezalaki bref mokolo ya bondu kasi tokomonaka nini sima ya koleka le 1er janvier fin janvier début février elandisamaka na nkufa ya bilenge basi elandisamaka na nkufa ya bana mike elandisamaka na nkufa ya bakolo po nini tokaboli ba nkufa ya wana soko bilenge basi bakokufaka mingi na fin janvier début février mpo bazemi kokotaka le 1er to bazemi kokotaka na Noël le 25 décembre ba retomber na yango esika bakobwakelaka nsoi
ekozalaka be na fin janvier tango ekomaka nazomona neti mobali pe abongoli nkota omona neti ndenge nini namona neti ndenge nini te namona nzoto nanga bien te tokolongola yango ponga na kobota lelo te sima ya bafeti ye bilenge basi bakufaka mingi mpo ifo balongola bazemi bazimi ekolongwa bazimi mosusu ekolongwa te basusu bakokufa na hémorragie basusu bakokufa po bakeye epai ya bamatere bayebi mosala te mpo bafeteki lokola congolais il faut alia aprodusaka eloko te congolais faut amela asalaka eloko te mokolo wana tomonaka baji mosusu oyo ekobima be le 24 décembre bato babandi ko consommer le 25 te le 1er le 2 le 3 biloko eze na badate expiré bajou eze bacolorant oyo eze na bacouleur mosusu eze kotuna yango oyo basali yango na mokokoli avocat yango oyo kasi mokolo yango bato bakomele masanga yonso ye kopesaka kwiti mokolo yango bato fo basomba bilia bato bakolia toyebi te lelo basoso mosusu ezeko kotekama soso ya bolumbu ya motaka ezanga soko sachet toyebi te ebimeli wapi bakombo ya basoso mosusu pomona yango fozila lisusu décembre yane yeto tokoti pomona bakombo ya basoso ena mbisi mosusu ekotekama misuni mosusu ekotekama basardine mosusu ekotekama pomona lisusu kombo bakombo ya basardine ya bilia wana foto zila tokoma lisusu na décembre ya mobuye tokoti biloko wana biloko périmé biloko impropre à la consommation yango ekokumba na bana bakosila makila na bamibange bakotikela mokili na tango elongo bani te yango bokomona basanza mibale yelandaka fete ya le 1er janvier bankufa liwa ezalaka mingi na République démocratique ya Congo yango biso lokola baye tozekolandela évolution ya peuple congolais évolution ya peuple africain évolution ya race noire tomituni po nini moyindo ayebi kosangisa makanisi te na makambo ya ntina moyindo ayebi be kosangisa makanisi na makambo ya mabe bandeko na ngai ya mikili ya poto babengi basan prendre na ngai yolobaka mabe yango biso na bino toyokanaka te tokoyokana te po towelela nini bino ba congolais bino baindo biso ba congolais biso baindo biso nyonso bakolo mabele oyo République démocratique ya Congo tokoyokana te mpo nini tokowela nini mpo nini bolingi te bosembo elobama na lolenge eze tomeseni koloba na bino bosembo eze na ntina te batia yango bizeuzeu pe lokuta ata soko bokotia yango malasi ekolumba be solo nango mabe ya malasi ya lokuta bolimbisi po nini bolingi te toloba moyindo azali konyokwama moyindo azali konyokwama na complot ya loposo pembe moyindo ayebi te kosangisa makanisi na ye mpo ya bolamu moko songolo kasi soko ezali mpo na mabe nde esika kani moyindo ayebi kobimisa mpake kobimisa konzo kobimisa bokolongono boyebwa nzoto mpo mabe wana ekokisama bandeko na biso ya mikili ya poto bandeko na biso ya partout ya diaspora ntango mosusu bazali kososola biso te kotuna biso towelelaka nini tokowelela nini biso na bino tokowelela nini biso na bino baindo biso na bino bakongolais biso na bino
bakolo mabele iye loposo pemba ze konyokola biso na bino kasi pasi eze po bino boze kososola te motambo ya loposo pembe pasi eze po bino boze kokoka te kokoma na bozindo ya esika loposo pembe abatameli. Lelo internet ekomi esika ya distraction mpo ya bandeko nyonso ya diaspora. Bakozwa bibembe ekufa na République Centrafricaine ya Centrafrique bolimbisi bakomi yango botala makambo basalaki bato le 19. Bakozwa soko massacre ya Congo Brazza, soko guerre ya 98 na Brazzaville bakotia yango balobi botala makambo eleki na Beni. Bakozwa ba image soko ya Côte d'Ivoire balobi botala na République pona kotelemisa milimo ya bakongole ye bavivaka libanda ya mboka. Bakozwa ba image mosusu soko pe kuna ba ivoirien netani na bango bazoi ba image ya est bazoi ba image lekana etumba 97 bakotia balakisi kuna botala ndenge na Côte d'Ivoire bato bazeye kokufa etelemisi ba ivoirien oyo bavivaka libanda ya mboka lolenge moko soko ezeba manipule ba Brazzavillois bakozwa ba image ya bamboka mosusu balobi botala ndenge ezeko salama soko na Brazzaville soko wapi lolenge moko Afrique eze victime ya campagne ya déstabilisation ya ba autorité oyo mondele loposo pemba batami simana yango totuni sikawa tomona ka bandeko na biso ya diaspora oyo bazeye komona mwa misolo kosangisa misolo kotinda po mboka etumbama po bandeko base soulever bandeko babima libanda toze komona ba déclaration mosusu moto aze koloba il faut mboka ezika e batindi misolo pona komelisa bato zododo batindi misolo pona kopesa bato soko bagene soko masanga ya kuti makasi po bato bajikisa mboka. Totuna ki bino na manaka eleki soko République démocratique ya Congo eziki bino bo gagné nini soit bino boyebi eloko nini loposo pembe ala ki bino na sima yango bolingi mboka oezika etumbama epo nini te totuni ne utantango eleki utampasi ya moindo baki e bandi bande ko bozeli banda ya mboka po nini te bosangisa misolo po boyebi ba Congolais ba melaka mai ya mabe ba Congolais baliaka bilia mabe ba Congolais bokolimbisa soko toze koloba mingi ba Congolais po liboso na bino toze awa na République démocratique ya Congo mais bref ba africain ba komelaka mai ya mabe bakoliaka mabe bamelaka ji ya mabe mpo nini te bayebozeli banda bokanisa kolongola bandeko na bino na pasi yena tosangisa mwa misolo toluka ba machine lokola boze esika technologie eze moke avancé lokola na ba pays Afrique ba jus ba fruit bolimbisi eze na quantité industrielle botinda ba machine e banda na ino ata kolamba ko presser ba jus ba indo balongwa na bisala sala o baze komela ko uta na baloposo mosusu wana ba indo bakokanisaka te. Lelo toze komona investissement ze ko sala mawa ba indien ba libanais bato yonso ba yei na République démocratique ya Congo pe na Afrique noire eze ba masanga bandeko basangeni pe ba ye ko investir e po nini bino ba indo bokokoka ko sala te ingeta kozanga bonzambe kozanga bonfumuki mbangu kozanga bonfumuki mbangu lelo Congolais ebi kosangisa mbongo po babuka mboka na ye Congolais ayebi ko s'immobiliser abimisa ebele ya misolo po afinga b'autorité ingeta bozwaka b'autorisation na mikili ya poto eze payant tango bosalaka ba manifestation Kabila dégage ingeta eze énergie bongo tango ye boyokaka ke baze ko kenda ko déposer ba kisi moko na bamboka na bino
tango boyokaka bazali kokenda kokotisa basoso yebelaki soko grippe aviaire na mikili ya poto bazali kotinda yango na Afrique noire. Po nini bose soulevaka te botelema boloba non to boyi na bamboka na biso boyi te. Wana énergie kobima te. Eze pasi. Eze pasi. Bokanisi ekozala sentiment kofanda liboso na bino pona ko manquer bino du respect. Bokanisi eze mposa ya biso koleka na etando pona ko ridiculiser bandeko na biso bozeli banda to bandeko na biso iye bokolandaka biso na kati ya mboka. Soko eze na ntina etumbo ya lobiko ya loposo moindo te. Bandeko bozeli kosala na mikili ya poto. Awa lelo na République démocratique ya Congo to monaka ba indien ko sala awa. Bénéfice ya misolo na bango emona naka wapi awa na mboka na biso. Ba libanais ko sala awa. Ba comptoir presque nyonso ya diamant ezalaka ya ba libanais. Fruit gain ya misala na bango. Esika nini bomona ba libanais batongi eloko ya ntina. Lelo ba chinois ba bakemi na molongo. Commerce basé ko sala. Revenu nango mona naka wapi awa na République démocratique ya Congo to na Afrique noire. E bino pe na mikili na bango ya poto bozé ko sala. Fruit ya misala na bino na mikili ya poto ekei wapi bota la différence ya baye basimbi bonzambe na bino baye bozangi bonzambe ba libanais baye awa ba exploiter ba congolais mosala makasi congolais akozwa 80 000 francs $80 gain misala bénéfice nyonso bakozwa na misala na bango ezongi ekei kotonga Liban. Awa bokomona bazena na appartement moko bakofifaka soko 31 de personnes kasi moto na moto azena immeuble na bamboka na bango. Bendien bayeyi awa kotala kaka bolobi o mobola. Kotala kaka bolobi oyo moto ya pasi. Melelo na bamboka na bango bazongi bato ya misolo. Babandaki na bamoko. Lelo eze eloko mosusu. Bino pe bayiboze libanda bayindo. Misala bosali libanda. Fruit nango emonani na bamboka na bino. To bino batseyi bino na mokili iyebolata iyebomela iyebolanda bondumba distraction basusu balobi économie ya mboka eze stable te ba banque na biso eze crédible te. Non, République démocratique du Congo azen na ino na ba banque te. Voilà pourquoi désordre politique o basé ko kotisa lelo eze moko ya eloko il ba observaki que quelques baindo ba zongaki na ba réflexion et pas iwapi ba komaki kozongisa mwa ndambo ya ba revenu na bamboka na bango. Lelo boko sosola bo observer presque bamboka yonso ya Afrique noire ezena mbilinga moko. Instabilité politique et kosala moto akolinga ko investir te. Boyebi ke na bamboka na biso esika ya malonga ya kobomba misolo ezete esika ya malonga ya kobatela misolo ezete po sécurité ezete na ba généraux na bakambi ye bazé na République démocratique ya Congo misolo na bango bakolukeza la libanda ya mboka système tokolobela système po nini faut tolobela particularité po nini na biso bayoyo esengi to sangena. Po nini na biso bayo esengi tozala ba conscient toze ko demeurer ba inconscient. Totali
bana ya baindo ba evoluaka na mikili ya poto lelo bino bandeko ya Europe vous êtes victime bana na bino lelo faut ba kenda mingi kotanga na école de foot ba beta ndembo po ndembo ezena misolo moboti yonso lelo na Europe alingi mwana na ye akenda na école de foot abeta ndembo po ndembo ezena misolo botali bilembo ya bana atinda maki poza la mobeti ndembo e mosala oyo nyonso baindo bazena yango posa na mikolo zeko ya ezekaka ndembo totalaki na États-Unis mosala bapesa baindo politique ezalaki domaine réservé ya loposo pembe bakabelaki baindo sport koteka likaya vente à drogue et lelo Europe memi bino na fleur wana bana faut bazala ba footballeur po mosala mosusu moindo akokia sala ezete non biso tokolikia maye toze kotalisa bino po nini esengi kaka bozwa yango na partie négative non bon meka ko manyola yango na partie positive esika kani bokozwa bososoli ya komituna ya kosala bozongi sima ya makanisi na bino to rétrospective ya makanisi na bino koloba ete po nini misolo bino bobandi kosala ezena bato mosusu lelo 38 ans na mikili ya poto asala simba misolo aze même pas na ebonga awa na mboka na ye lelo n'enseignement christianisme pesi bino qui dit village bondoki boyebite esengi na bato kozonga na ba village natal pona ko se ressourcer to tuni bino bendien ye ba investir awa misolo na bango emonaneli wapi ba libanais loposo pembe ba expatrio ye basala kawa misolo na bango emonaneli wapi awa baze ba malheureux na apparence bakolataka soko pantalon moko poso mobimba bakolataka soko sandal moko soko chemise moko sanza mobimba mais baze ba millionnaire et tokolikia soko bolandeli kozala ya bato wana baye ko investir awa boko sosola ete ze système osalaka pa ya libanais osalaka pa ya indien osalaka pa ya chinois oze un pauvre malheureux bako prévoir esika ya kosala zongote donc toilette ezete soko kosala na sachet obumbi na nkutu na yo bwaka na poubelle soko sisi mosala etali yo olingi te otiki tokotuna ingeta poni ba continue biso ba kolobaka te justement école ya loposo pembe ba kolobate po ze ko mona bato ba ze ko nyokoma ba ze bande kona yete akolobate po bato ba ze ko nyokoma ba ze bande kona yete ya ze moto moindo kasi ya loposo kati na ye ze mondele loposo pembe formé, façonné, le kola lo poso pembe. Soko amoni matembele, soko beti li solo ya bilia ya mboka pene na ye, abebisi solo lo kwa motoki solo ya acide. Mpo ya ye, po la kisa bourgeoisie, il faut aller à mayonnaise, il faut aller à spaghetti, hamburger, il faut aller à saucisse, yangonde bozui, yangonde bilia ya ba évoluer. Confusion na motu ya baindo. Libumu munene lelo synonyme ya bourgeoisie. Moindo ameli kisi po ya monene akoma libumu munene stema staff aspect.
Moindo yaze même pas na ebonga na mboka na ye, a préféré somba kazaka ya 3500 euros pour abenga ma prêtre au célébrer messe wapi. Bato yeba ye na mwa misolo koleka bino ba sali ba investissement ya mwa ba million ya ba dollars ba kolata be ba jean ya 5 dollars ya 8000 francs ba sandali ya ba 5 dollars kasi moindo basusu lelo bakomi ba politicien soko ba s'organiser ki ba kokaki lelo ko s'attaquer na mboka te et lelo lokola bazé na eloko te message ya koki ya saisir yango te aze komona lokola ezeye kotuka toyebisaka bino motambo ya loposo pembe biso baye tozongi na bofumuki mbangu nde tozeye komona yango soko na Europe boyebi na baye batangaki na ba étudiant libyen boyebi nini gouvernement na bango ezalaki kosala pona ba étudiant ena tango ba étudiant ya bamboka mosusu fo bakenda kayu ba étudiant ya Libye bazalaki kokenda kayu te po gouvernement na bango ezeye ko futela bango misolo ezeye kozwa bango en charge o bazalaki pe na mboka na Libye bayebi na bane 80 komata na ba 90 bolimbisa na bane 90 ba étudiant na biso bazeye kosala grève balukela bango bus ba étudiant ya Libye basali grève balukela bango ba parking bazeye na mituka esika ya ko parker yango ezete ba italien bazeye kotika Italie kokenda koluka misala na Libye bourse kolobate mokolo moko balobi Kadhafi dictateur kasi dictature ya Kadhafi yango esalaki Libye eluka kosala monnaie unique pe asala États-Unis d'Afrique akanisa kosala banque oyo kodefisa ba dirigeant africain misolo sans intérêt etango babomi soi-disant dictateur wana démocrate bango batie lelo na Libye abakisi nini na Libye tozala bato baindo tozala bato loposo pembe yebi tango yeto komi ayebi bilaka ya eleko ye ayebi ke fumuki mbango akosala nekeke ya mine ayebi faut ya distraction politique pour to avancer te moto nyonso akoki kozala politicien bino moko bomituna énergie iyebo dépenser na eleko ye pona politique soko bosalaki énergie wana pona biloko ya mabe loposo pembe akokotisaka na République démocratique ya Congo énergie yebo dépenser pona ba slogan Kabila dégage Kabila rwandais o nyonso bolobaka soko bo dépenser ki énergie ena pona ko dénoncer injustice ya loposo pembe bande kwa mikili ya poto boze ko silika tango mosusu soko tolobi loposo pembe exploita kabino mabe azeko tinda bino bosokola basani valeur ya mikanda na bino ezete batite na bino kotika kana ben aéroport ya njili fobo kenda kokosa lelo ebele parmi bino boyebi ke bokosela même président Mobutu boze ko ndima lelo tango Mobutu azalaki malamu boyebi ke bokosela Mobutu makambo un dictateur, un sanguinaire aboma baboti na bino yango bokimi nyonso wana po boboa kangunda boyebi soko bokoselaki Mobutu bokoselaki Mzee Kabila soko bokoselaki Mzee Kabila bongo Kabila kabangelelo président actuel nde bozaki kokosele makambo epo nini makambo bolobaki ya lokuta lelo bolingi bokomisa yango bosembo po nini botelemite na injustice loposo pemba kosala kabino na ba préfecture na ye na hiver faut bokoma 4 heures pona kokanga place ye akoya te na 9 heures
et c'est torture. Pour nini reconnaître ba diplôme na binoté et c'est torture. Pour nini bango ba yawa na caché avec expatrié bino bokenda kuna lokola ba réfugié et c'est torture. Pour nini ko s'immobiliser te boteleme bo bete pentolo lolenge botelemi na makambo ya politique. Bande konangai to fongola miso. To fongola makanisi to devise ba zone d'ombre yé ba sera na mituna biso. Mpo nini boko s'immobiliser te? Mpo ya loposo pe menenga zeko détruire culture na bino. Na manaki eleki tolobaki yango. Lelo bozete ba maître ya bana na bino. Baindo boze na école te na mikili ya poto. Baindo boze na religion te, boze na culture te, boze na restaurant te, boze na bilia te. Elelo mingi parmi bino soko ayoki makambo ye, ayoki yango solo ya mabe. Nini ya makambo bokoko salite, ha makambo kimbango wana salite. Bino ba eboye bikombo ya mvuluzi kimbango. Boze ko telema pe pobola kisa na moindo oya vivaka libande ya mboka ke fumu kimbango nde bokasi na ye. Énergie ene ko bimate. Énergie ene ko bimate. Po bino pe bolobi fumu kimbango kaka lokola slogan. Fumu kimbango atikala ki ko bundisa mabele na yete. Botanga te fumu kimbangu falsifié. Ngai na lobaka. La loba ngwanda ba misali bato malamu. Honore ngwanda azena bato na yemo bimba ba combattant. O basataka kana mboka. Botu na honore ngwanda. Na Équateur asali nini, asala nini. Village natal na ye. Awa na République démocratique ya Congo. Zaire à l'époque, honoré Ngwanda, azalana nini po ya kosunga peuple congolais ya lelo. Ou azaki peuple zaïrois à l'époque. Soko Mobutu alelaka, j'ai été trahi par mes propres collaborateurs, ezalaki banani. Soko eze bangote. Boko pesa biso leçon en deuxième république te. Toyebi yango poto gutaki yango. Beaucoup pesa biso ba leçon wana te. Et pour nini bino bato boze na diaspora o webi réalité na bomitiki bozala malmené, bomitiki bozala bongo manipulé. Bona boze malmené, boze manipulé. Basé ko torturer bino. Est-ce que si bo fanda botuni mpo nini mboka mobimba mpo ba peso mokanda foya okosa makambo. Est-ce que si bomituna bango bakoyaka na mboka na biso bexpatrié mobola moto pamba un illettré na mikili na bango aye yawa fois à la boss fois à la patron mais ce système et ce système ce qu'on employé yo osé inutile osé macaque osé imbécile osé lokote liboso na ye totilaka bino ba élément loposo pe mbaze kotumba moto moindo liboso ya bana na ye po atalisaka bana na ye meme na mikolo mise koya kotikala koconsidere lokola moto te aze makako ata soko tumbie ata soko bomie osali lisumu te aze loko te. Tokoki kokanisa biloko oyo te. Po nini masolo ya mboka na biso tokoki kosolola yango na kimia te. Toze ko observer loposo pe me makambo yeze kosala po elakisa ze mature biso toyebi ko copier yango te. Makambo oyo ya boyi kosala
po eze na immaturité yango biso toponi kosala. Ba français bakoki bafanda na République démocratique ya Congo ba mobiliser misolo po ezikisa France. Et pour nini bino ba congolais vivant à l'étranger bokoki kosangisa misolo na bino po etumba mboka na bino. Yango tolobi moindo azaye ko vivre na botao na bolema na boyauli ayebite kosangisa misolo ayebite ko bimisa énergie pona likambo yo kosala bolambu kasi ayebite ko bimisa énergie pona likambo yo ko détruire pona likambo yo ko kenda na koboma. Mais beaucoup qui peut bosangisa misolo bolobi désormais biso communauté congolaise ya France communauté congolaise ya Belgique to telemi soso epola ekokota lisusu na mboka na biso te tokenda tosomba zamba tobokolo soso bandeko na biso balia soso ya malonga wone kotikala kosalama te et c'est impossible. Bakongolais misato basangisa misolo bakenda kosala entreprise de société moko impossible. Mais soko eze bosangisa misolo toluka totia misolo moto wana fo akenda lelo lobi mosika mboka wana fo tumba ma ba station fo bukana wana ba hero oye bombama ebimi. Mais tomituna bato baze ko appuyer mboka ezika bénéfice na bango ezeni. Ngai nde na swani na mwasi na ngai mama ya bana na ngai po nini bokotinda ngai na bwaka moto na ndako na ngai ata soko na kokabwana na mwasi na ngai bino tende bokotinda mbeba ya mwasi na ngai moto azaye ko apprécier kokenda to kotikala neze ngai mobali na ye ba Congolais ba Indo Congo Brazza zena pasi, Gabon zena pasi, Kenya, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, République démocratique ya Congo. Nakosisa kotanga te bamboka yonso ya baloposo moindo ezena pasi. Système mokoli kambo moko ze kondongwa awa yangwe kondongwa kuna. Président Ali Bongo a telemeli soso ya kopola ekoto lisusu te na Gabon ba telemisi Jinping, un chinois ayeye lelo gabonais oya mimoni akobongisa Gabon. Eze bongo partout. Et si kalo poso pe mamoni intérêt na badi ko koma na kokita a créer soko ko créer rebelle a créer opposition. Po nini na Angola tele l'opposition tele makate. E bangonde balalisi bangonde balingi to opposition tele. Soko ze ko beta nkota yoko na bango. Oze enfant docile wene siko ze kimia wene siko kolia komela olali mpongi kasi peuple na yo konyokwama po soko ze na pétrole soko ze na coltan soko ze na uranium soko ze na diamant soko ze na or eze pona loposo pembe po nini mboka yonso ya Afrique noire eze na banyongo yango ba indo bobi manaino na christianisme bandeko nanga ba combattant bandeko nanga ya diaspora boko batele mabele te soko boze na christianisme islam eze ya ba indo te moindo akoki abelela ala te alors botala makambo baze ko sala biso ba indo na Tunisie na Maroc na Algérie wana bino bandeko ba combattant bandeko ya diaspora boko telemete po bonganga boko telemete po bonganga lelo racisme etelemi ezaloze moindo oze islamisé soko oze na Tunisie oze na problème baze ko égorger ba noir nani akoloba poso moindo peuple malheureux poso moindo peuple ya pasi peuple babwaki na distraction po ya ye oyo aze awa na mboka
le 1er janvier, fin du monde, alamba soko soso misato, amela soko atia provision ya bière na nzoto, amela zododo, bato mosusu balali bolumbu na nzila, po alangwi, yango wana peuple congolais. Yango wana peuple congolais. Peuple envoyé à renaissance, basé kotine de la whisky, na pourcentage d'alcool incalculable. Peuple azena mikili ya poto, noir azena mikili ya poto, amouré ya mode, ya sap, amouré ya musique, amouré ya ambiance. Makambo beleze ekoleka tout autour ya bino. Moto akotala te, moto akotia kate. Lelo il suffit moto moko afinga président de la République, bino bo appuyer. Toyebite nani nani esengi aleka na audit, nani nani asala mabe na mboka ye. Olenga nko ilelo mosantu mpona bino. Bandeko Francis Kalombo lelo ko finga pe président de la République, lelo komi mosantu mpo ya bino. Po atfingi Kabila. Lokola fingi président Kabila, Francis Kalombo, talandeko ingratitude ezalaka condamnable. Soko boyebaki Francis Kalombo, boyebaki étant mon sous-porte-parole, il y a musicien moko songolo. Donc batongo ba wandosala, bayei balei soko amoni ndenge ba glisser moto wana na terrain moko descente frein ici bakimi bakomi ko finga bakomi ko luka sikawa bazwa équilibre ya parti o bamoni bangonde bakoki kokota na mboka po bakoba ko réunir. Non to bimana ino na mwa bozo baina. To bimana ino na mwa makambo ya mike Kongo eze mboka na biso. Afrique mabele na biso. Loposo moindo loposo na biso. Makambo na biso toko bongisa yango biso. Bomituna na mwa ba point moke totalisi bino. Po nini soko ezena makanisi ekotonga baindo baibi kosangana te. Baloposo mosusu bakumbi nyonso ya bango na mikili bofandi. Bana na bango bazena bakombo na bango identité baibi ke identité zeko bala na bonzambe. Culture kolia komela kotanga. La majorité ya ba chinois bazena na Europe batanga kana écriture na bango makambo ya bango. Basambelaka religion ya bankoko na bango. Bongo bino baindo. Bino baindo. Poza la évoluer folongwa lukombo. Folongwa luzayadio. Moto alingite babenga e songe a préféré babenga e Arnaud. Wana kombo ya malamu. Moto alingite babenga e soko diankota soko nani a préféré babenga e Léonie. Yango kombo mpo ya nini? Colonisation. Esclave fazwa kombo ya maître na ye. Esclave faloba lokola maître na ye. Esclave falia lokola maître na ye. Yango moni ba kei na el ya barab baze esclave bambwa bolimbisi eze ko finga te mais lolenge osombi mbwa na yo amoke okopesa en kombo soko bobi soko nini désormais tango azalaki mbwa na zamba azalaki na kombo te tango akomi pene na yo na bokambemi na yo akomi bobi. Yango kuna boki ba Jibril ba Ibrahim. Po nini loposo pembe oyo bazeye kobota awa na Afrique na République démocratique ya Congo précisément sika biso toze. Po nini bana na bango babengami basunda te. Po nini bana na bango babengami bakwaku te. Ba chinois ye bazeye kobota awa. Po nini bana na bango babengama bakivuya te.
bino lokola boboti epai na bango bana na bino fo bazala ba niche. Colonisation boumbu botala makambo ya ntina iye bokoki pe bino nesika boze kosala ba conférence makambo ya ntina bokoki kosombitini ya makanisi ntango iso koyeba mpo nini kaka be moindo victime ya makambo yonso ya mabe partout na mabele na ye biso baitotikala na Afrique victime ya complot ya loposo pembe bino bayebokende pai na ye victime ya complot e nesika tosangisa makanisi bandeko baze ko s'attaquer na mboka bandeko baze ko kanisa mboka edika lelo lobi mosika po bino boko gagner nini po bino boko bénéficier nini non botala moindo azangi culture azangi référence ba européen bazena ya bango bakombo bazena ya bango bilia bazena ya bango bilia bazena ya bango bankoko lelo église mobimba ba église esalemi pona ko telemela culture africaine ba église esalemi pona ko bundisa bankoko to tuna kabino soko zeko tuna okoki obelela nkoko na yote po yebi misala na ete misala ya Abraham yo yebi yango misala ya Noé iye yo kobelelaka yo yebi Noé atikala bolumbu na miso ya bana na eshima ya kwiti ameli atiki motaka na miso ya bana nkoko na yo ya libota nini atika bolumbu na ye liboso na bino emelokola ze moindo bondima ete obelele Noé obelele Abraham oyebi misala na bango bayebi so roi Salomon azalaka na 1000 femmes mobelelaka ye po biblia nde ekomi ba futilité biloko ya pamba iye moindo fo longolo nano na bomoi na ye po atala lobi to uti wapi to komi wapi pe toze kokenda wapi na maye makamu sifumuki mbangu asalaki soko azala mondele nde bondima yango biso na lisanga ya futuka fana pambu vidia tolobaka voya kala mondele ngala kwikila soko nazalaki mondele nde bondimaki wana fumuki mbangu nde azali koloba Jésus babeti c'était soko dans les avant-midi na 10h 14h tétanos et matin à motema avant to koma 16h Yesu akufi et Mahomet boyebi akimi meke sika kende ko bata mana grotte bakanga bakata motu nzoto babwaki soko na bangulu balei bakundi boyebi fumu kimbangu vivant 30 ans na boloko na 7 na yeba beta na motu na boloko batia mai ya mungwa fimbo tongo pokwa mokolo nyonso ya bomo plus de 300 fois fumu kimbangu batia na tono basude baye kokuta ze kotea mbala boni ba empoisonna bilia ya fumu kimbangu na boloko alei biloko azongisi basani aze na bomoi fumu kimbangu atei tango mingi te quelques mois bisika yonso bamoni fumu kimbangu azalaka na boloko na Katanga bamonaka ye na soko na Equateur azali na boloko bamoni ye na Boma azali na boloko bamoni na Matadi azali na boloko bamoni ye bisika yonso oyo bamona fumu kimbangu lelo po ba étouffer histoire le plus vieux prisonnier du monde c'est Nelson Mandela moto asala 27 ans de prison nzoka ezali na moto mobimba 3 ans de plus likolo ya 27 ans ya Nelson Mandela soko bakolakisa bino fumu kimbangu moinda kozwa mwa mayele il faut pas désorienter histoire makambo ya ntineje o esengaki na bayindo bayeba elelo oze komona
moto moko asali gablo na ye apesi soko kombo ensemble soko le nini soko de nini azali ko critiquer Fumu Kimbangu, azali ko critiquer Kiboindo, azali ko critiquer ba valeur ancestrale. Po mondela yaki kotangisa bino bankoko ya biso batambola ki bolumbu. Mais batamboli bolumbu na tango ya esclavagisme, tango loposo pemba tumbi bamboka. Batongi bandako ya ndele na tango ya boumbu. Pyramide o mondele ya tongaki. O mondele tele lo bolimbisa zeko koka kotonga te. Nani asalaki yango? Ebo yebi pyramide etongami na mabanga ya lolenge kani. Bozonga ba millions de années gris ezalaka te. Ba matisaka ndenge nini. Mabanga ina. Tokoliki ya gris ezalaki. Écriture botami wapi. Ba physicien ba mathématicien to otangisa ngo bino te po boyebi yango koleka biso. Tango bazé ko détruire culture na bino. Tango bazé ko détruire kibo bino. Bozé ko tia kata. Mpo ya bino, bino nyonso bokomi ba politicien. Bino nyonso bo s'attaquer na mboka. Kaka ba ndeko ya République démocratique ya Congo te. Ba Bravillois bako s'attaquer na Brazzaville, ba Gabonais bazé ko s'attaquer, ba Indo bref bazé ba bundisi ya bamboka na bango. Instabilité politique ya bamboka ba konti bazé mal à l'aise, incompris na ba population na bango, basala nini. Tango yonso azé ko banga instabilité, insécurité misolo ekotika la mboka te po éviter na kokina longwalelo lobi mosika mboka kokenda mbongo kokenda na babanke na bango lobby bakokanga lolenge bakangi bambongo ya ba généraux na biso soko généraux asimba kamandoki ya umeli na armée akambaka armée bakangi misolo nzete ya mai ediki bongo nzete ya kokauka soko mbongo yango ya ba congolais po nini bazongisi yango na trésor public te États-Unis a saisir misolo na qualité nini bayibaki mbongo yango na États-Unis ba milliards ya Mobutu ebunga elimo aloko amolinga alikaya nani akolobela le plus gros diamant du monde iye savimbi azwaka ekende wapi 18 milliards na esoko plus de 18 milliards na ye ekenda wapi boko tikala ko investir to si longtemps bino moko boko kanisa kotia moto na bamboka na bino na kimia nde tokotonga na etumba moko molongi mosusu apola moko alunga kasi na masolo biso banso tokozala balongi eloko nini esalaka toyokana te yo tika wana nga na tika oyo tobalisa makanisi po totambola po nini bino pete bosala lokola baloposo mosusu basalaka bakendaka na bamboka mosusu mpo ya koluka bolamu ya mboka na bango boze wana mingi bayebi te mokolo na kokoma République démocratique ya Congo na kotia lokolo wapi basusu ata toilette batonga te. On a deux amis, tozena bandeko, tozena baninga. Sokwa komi falala na flat, tantôt libote bate kazena mboka, tantôt. Po nini bino pete bosangana, mibale misato tokei désormais eloko boefe banda kosala mana mboka. Biso tozoi expérience awa, ezena bato mosusu kuna bolandi ba formation ya ebele koleka. Mpo nini te expérience na bino edzonga po nini te main d'œuvre na bino edzonga pe na mboka e ya kopusa mboka liboso mpo ya kotonga ata banzela ya 1 km il faut ba chinois baya congolais ayebi kolia congolais ayebi kolangwa congolais ayebi kofinga kasi ayebi te kokanisa nini ekoki elongola ye na pasi yango ata porter oya nyokwami komema sake soko ya masango ya bandu fe na libongo mokolo mobimba na mpoko aliki babenga ye président patron
atikala ta kosala fan club ete azala ta mbala moko te président ya équipe ya bana mike ya bapoto mike kasi ye wana lingi na babenga preso recevoir aze kobelele banda tongo te poko zando soko azwi 16 000 francs na pokwa abosani kazi o recevoir akoki aperdre motuka wana lobi na tongo akomi patron akomi président awa babelele kuna babelele femme congolaise ayoki soni kotia femme africaine en général toloba baini ayoki soni kotia mangolo na motu po ateka ayoki soni kotia mapa na motu po ateka kasi ayoki te soni koteka bolumbu na ye na 1000 francs na 2000 francs lelo bakwa nyonso kokenda bato moko balati soko babikini baze koteleme baze kobelele soko pe bango pe soko zando soko bango victoire to éviter confusion totale moindo aze ko vivre na botao na bolema na bozoba nzokande soko tokozala na organisation te tokokondana ka nzambe tokotikalaka be babundisi mboka tokotikala be babundisi mboka na couche nyonso baindo boze na couche nyonso bakongole baze barecevoir entre bango po nini te basangana soko ya rivaka tosimba $16 le jour mpo nini te na 10 jours naza na $160 mpo nini te na 100 jours nazala pe na $1600 bandeko yonso esika baze basangisa makanisi bachauffeur entre bango biso tokoki tobakisa nini na mboka na biso tobima na ino kovivre na botau tolongwa na ino na bolema na boyauli baloposo yonso bakanisaka ntina moko ya malamu mpo na mboka na bango lokola eze système lelo Kabila dégage aza éternalité akokenda bobongiseli oyo akoya babase nini po barecevoir bakokontinue kolangu ebino baye bokosombaka bilamba ya 6000 € bokokoba kosomba après Kabila oyo akoya bobongiseli ye nini yembe nde bokofinga te dégage po muze Kabila pe bofingaki ye moto ya nzamba ata lelo bokokumisa te biso tokolikia tozonga na ino na babase tozonga na baréflexion tomituna po nini loposo pe bapesi bino accepte apesi culture na biso accepte po nini moindo na bisika yonso aze manipule aze eloko te po nini tozokoka kosorganize te soko tokomituna mituna wana tango mosusu nde tokoya kokoma na esika koloba non po toyamba bonzambe ya bapaya po totangaka na lolenge elongo bani te fumu kimbangu nde mosikoli ya loposo moyindo tolobaka yango na mongongo makasi po loposo na loposo baze na molobeli na bango ya biso molobeli fumu kimbangu baindo bolamuka matondo mingi moyindo atana pati yengo atakondima pati netengo oyo pati yengo moyindo atana pati yengo